Mbote balandi MDGDTV mafuta ya sika. Kaka ndenge bokomona matata mponi yo avant toloba en tout cas ezali ngai babino la grande dame oyo ezali MDGDTV mafuta ya sika chaîne oyo epesa bino ba conseil epesa bino ba information ba news ya bien ya kitoko bandeko bokomona Cindy Leker awawa Cindy Leker mo Pauline mwasi ya grand mopao bino boyebi bauta kosambwisa grand mopao awawa na Cindy Leker bauta kosambwisa bango awawa ke bango bafuti bamakiyeuse te ke bango bafuti bamakiyeuse te yango bomoni Cindy mpenza na kanda na nkope na kana ya olakisa bino ke no aza Cindy Leker mwasi ya grand mopao mbongo ezali chantre en même temps chanteuse tout ce que vous voulez doyende mutu aza coloniser to pa vandisi masolo kuna eza ya kosamba te quoi donc aza kobenga bango azoloba te azoloba te aza kopesa kaka azwi ka bendi billet tiens zwa donc c'est clair que apesi bango mbongo au-delà oyo bamutu aoloba te donc mutu aoloba te na bango moko baoloba eloko te bazozwaka ezolekela mbokelengi j'aime mon pays hey, j'aime mon peuple hey, bamakiesi bamakiesi bayaki soni bamakiesi o Cindy Leker kidi afuka o mopao mokonzi surtout fiyo acheki munoko ebele wana ye bomoni ye o acheki munoko ebele abande koloba ebele wana o abande koloba oyo eza dengri c'est une dinguerie bino biba na poto c'est une dinguerie votre coffee là qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe omoni bilobe ete telema eleki eke kokotisa ngai mamoni onga na mona na miso na ngai ekotisa ngai soki makambo nini oyo comprenez mon émotion les amis excusez kaka nde bozomona bolimbisi fana tia pause tomeka koloba kosolola mwa moke kaka nde tomesana kopesa baconseil tomesana kopesa toli nalobi toyebi makelele ebimaki awa bato balobaki bato bayimaki mpona comportement na attitude ya Kofi na mwasi na ye soki chanteuse soki chantre tout ce que vous voulez fio bana otya makelele ye wana en fait basalaki make-up bazali so na tournage bon selo explication ya mopao ndenge nayoki na mosika apparemment mosala esilaki te yango moya bafuta bango na minute wana ezalaki te mais eza en sens te je sais pas en fait ça ne tient pas debout bango bayaki kosala ba make-up moto mosusu alobi wana bayaki tournage bilamba balataki ezalaki yango te fo balata n'importe quoi mwana mwasi bane koloba nobeta masolo ya tournage te ya bane kobeta masolo ya make-up oyo bango bayaki kosala make-up bandeko makelele les amis excusez-moi nakanga porte makelele mozo kotila ngawa bango bakende kosala make-up mopao so bazali na babenga yango nini so bango bazali na tournage na bango eza bango mais bango bakende ne basala make-up basali make-up na bango ntango basilisi esali ke Kofi ake kokota mbangu na mutuka afuti bango te bandeko to na poto je sais pas adila ngo basongba basolaki ezaki ya ndenge nini normalement na logique kande basise musala na bango na fa bapesa bango mbongo likambo ya kozelisa bango encore kozela lobi na yebi te eza en sens te ça ne tient pas debout eloko ninga na ekoloba elonga na ekoloba ezake oyebi bandeko na vie y a des choses à éviter ok donc fallait basambwa liboso bafinga bango liboso po ba kofuta mbongo au fait franchement eza mamba ko éviter botala mbongo Cindy apesi bana na nyonso c'est clair que et ya nango plus que mbongo bango basengaki parce que aoloba kutu te aobimisaka babiya azopesa et puis apesi bango tout est-ce que bango nyonso na bato basalaki make-up bango nyonso bana nde baza na bango bomonde baza stupéfait so botali bilongi na bango boconstate ke baza stupéfait donc ye momo ezolekela bango na sens que parce que mbongo bapesi bango eza yango te mbongo basengaki et puis bamisusu nde baza na bango te basala na bango mosala te baakompagne ka baninga me bapesi bango mpe mbongo
Et siko na lobby fallait basambusa bango na ndenge wana po bafuta bango. Po bafuta bana batu fallait basamba liboso. En fait, ce sont des choses à éviter. Wana ya liboso ya mibale. Et là wasali ya nango ki orgueil. Po ala kisaki non mbongo te mutu ezangi. Toyebi ke bwana mbongo. Mais est-ce qu'il fallait faire ça? Bosali sina batu misala. Bon nango en fait bango bakanti yango ki sasa Kongo ne ba mesana osali sabana batu misala pamba. Et puis bofuta bango te ou encore bofuta ndenge bolingi ou encore quand vous voulez na poto pe ndenge moko et bazui basambusi bango bafingi bango après awa ne bazwa kopesa bambongo et kitoko te za propreté ils a vraiment propreté. En tout cas problème ya africain, problème ya congolais to lobela Congo c'est vrai africain généralement et belé bazala na balolenge moko et remonela rokanisela ya rosalela makambo na mboka na Afrique to yebi Afrique noire ezana oka ndenge moko ba makamuna bango ezala ndenge moko tozala ba mam presque ndenge moko ba patron bali ko nyola basali et comme ba mesana na mentalité wana ba yena ngoti na pototala eza mingi eza pasi et pourtant il y a pas de saut métier ba misala kutu biso na Afrique wana to mona on ba misala pamba ba zo ki musana net ki boy mwana musala mutu moko do eloko pamba ba ko finga ba ko nyata ba ko sel et pourtant na poto ya musala kutu eza na mbongo koleke po ya pasi na poto poza na mwana musala faut un multimillionnaire mwana ezaka moko ba exemple. Donc on ne traite pas les travailleurs bien et sikoyo bava na bango te balimba kene na bizaleli wana partout ce qui n'est pas bon. Récemment na ute komona Fabrigas fallait kuna sala ngo émission bandeko na komeka koluka vidéo wana na ute komona Fabrigas na TikTok Fabrigas bandeko akendaki soki na Canada soki wapi soki na on dit ezali na Canada na no ka no français canadien so na bosanité akei na maison soki na shop soki babenga ngo nini ba maison d'habillement kaka ndenge ezala kosomba bilamba kande bango nde bamesana bilele ba griffe awosomba ngo siko na carte te me na cash talanda azokonte bambongo pian ti soki na ba 1000 aloba bafrançais milai bafrançais makasi bafrançais kuba akokamola français mais kofuta batravailleur ezalaka problème bakendeki français bakimikimi ya mado ye wana ekomaki ya bapoursuite mwana bato akomi kosala baémission bakomi ntina niveau komutakalize ye mpo na nini kaka po areklamaki badroit na ye basalisi mosala mpunda asexpose atiki ebela cimenterie de lukala wana yango nde moto efulaki nzembo bato nyonso ekomi lelo kaka référence ekoma ya mado so oza na basima ebele bandeko ekomi mwana bato areklame badroit amemi ngambo abime nasala quand même mosala mbongo nzembo ezwa succès kombo ekende etambola likolo badone oyo nzambe apesa ngai bopesanga mbongo na ngai bandeko ekomi mwana bato amemi ngambo ekomi ya bakofinga ekomi ya bakosalela makita ya en fait c'est compliqué avec les Africains franchement. C'est déplorable babiloko aboye il faut esila il faut totika bamakambo boye bako korespectaka batu ata moto azosala epa na yo aza mutu aza na droit ya respect ya valeur aza na droit ya considération bokoki te komaltraite mutu konyokola mutu kosana mutu bino bolingi kaka po aza travailleur epa na yo moto asali mosala bofuta ye te encore bofuta ye difficilement bofuta ye na baproblème bofuta na bakokoso na bamiete kaka po aosala mosala parce que généralement baafricain ebele baabongo bapatron ebele mosala na bango yango wana siko awa il s'agit des musiciens généralement mosala na bango yango wana c'est comme ça qu'ils traitent leurs travailleurs ou encore leurs musiciens leurs danseurs leurs tout ça et awawa boye na poto bozwi mentalité wana ya zamba wana boye nango awa baye kosala mosala na bango le bofuta bango mbongo boye bobana komemela bango baexplication moko ezaka ntina ni mutu ni makolo boye kota na bino na mituka batie bino bamake-up epuis boza kokende na bino e basambwisi bino nde boye kobimisa ki makasi soki mpe kinini tobenga ngo so mpe kilolendo ki orgueil ya kolakisa no bona bambongo ebele kofuta me atande mbongo na bino eza mbongo na bino si vous avez de l'argent c'est votre argent vous mais bato basali mosala na bango kofuta bango mbongo na bango donc vraiment en passant je dirais ya moto nyonso aolanda africain nyonso généralement tozala na balolenge moko bandenge moko boyo tomonela makambo ce qui n'est pas bon
Et apprenez à respecter vos travailleurs. Apprenez à respecter tout le monde, ok? Soko oza danger, oza na ba position moko oyo ezosalaki omimona to mikanisaki oza fort, oza oleki batu, et a problème te eza yo mene ya moi, boyeba ko respectaka batu. Vie baskilaka. Mungamba ko ebelobi kokoma mokonzi. Kofi 50 ans passé, il n'était pas comme ça, ok? Donc, c'est ça la vie. Vie est à la rabongo. Vraiment, message topé, conseil na kopesa na mutu nyonso kolanda émission oyo. Eza émission ya biso bato mangala to mesana kolanda na chaîne na bino. Et conseil eza ke to eba ko respecter bato, hein? Peu importe le lenga mutu, hein? Ata za eloko te. Ata musa azo sala eza eloko eza ya pambala. Mais néanmoins, aza mutu oyo azo mériter quand même ba dignité na ba respect. Oro leke na mbongo, oro leke na grade, oro leke na nyonso oyo zali to nini ya problème te, mais néanmoins pesa e place na ye. Pesa e place na ye to zala mingi bongo biso ba africain. Muta musala mwana musala ko finga ko gangela même bana na bino ya mike ba tia bango misapi ba tinda bango ba sana bango ba n'importe. Ce n'est pas bon. Na miso nzambe ya lisumu. Nde conseil nga na ye na pesa yo ndeko zo landa ngai. Mutu asali musala futa ye mbongo na ye. Botika milimo ko melaka batu. Botika milimo ko négligera batu ko sakana na batu ko déconsidérer batu parce que boza soki ndenge nini batu musu baza soki ndenge nini, c'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse, bon dimanche. Vous êtes tous les quatre dans mon